cause de la discipline, la Chine est sauvée à la pandémie coronavirus, mais l'indiscipline a fait que l'Europe soit noyée. Et aujourd'hui, le Congo, à cause de notre ignorance, l'Afrique sera effacée. Raison pour laquelle nous sommes venus, moi et Jonathan Bongania, de chercheur spirituel. D'après Bango, coronavirus, c'est une pandémie spirituelle. D'après Bango, coronavirus, c'est une maladie et qu'on a biso banoirti. Mais quand tu as banto mekapé, kosolona bango, tobo ignorance na biso Afrique na biso est effacée parce que Europe est déjà noyée. Tobo que Afrique est vraiment effacée. Tu as banto mekosona bango, ba kisini o bango basali, ba kisini o bango baluki, solution ni o bango bazui pour le coronavirus et se propager tel dans l'Afrique, surtout que bango baza bongo bana Congo, bana mabele ya Fumukimbangu. Il a cas donc après ça ma promesse est belée. Raison pour laquelle tu kutana bango toza bongo na maître Zindungu sur la bourse de Combo sur la taille Combo bien na maître Nzinga. Ils sont à deux, ba oti bongo na Congo central. Basali ba recherche na bango mais mais pour sur na bango avant tout qu'on a vivre sur na biso parce que cette mission Zara pour trouver antivirus et coronavirus. Bonjour. Bonjour. Boni papa. Kimia papa. Badouan na biso oyo se présenter malamu peut-être na tanga ikombo bien. Bon ngai kombo na ngai maître Jindungu Peken na ye po na problème ya coronavirus pour photosilisa yango parce que biso na Afrique koki kozwa te do poso moindo ya koki kozwa biloko wana te yango tosali ba produit eza ebele pona bana poto bana monde entier en tout cas tolingi penda ba congolais nyonso baza par-ci par-là bazwa penda guérison coronavirus et kozwa bango te. Merci maître Dino to kota pena kata bosindo to pesa pe mbote na maître Azam Panza biso maître Nsinga mbote ma. Oui, mbote papa. Boni santé puis uti wapi tout ça. Non, santé ça bien, biso to uti ba Congo précisément to fanda kana manianga na kati ya Mongolo wala kuna nde to sala ka ba recherche na biso ya Bokoko ya makambo ebele to za ba descendant même ya Fumukimbangu to za même clan na prophète Nemwanda Ntemi. Alors mama yele oyo biso to za nango to moni monde entier mokili mezo ganga pona coronavirus biso eta ke ba rechercheur tozwi solution pour la maladie wana yango to yé na média pour na to yebisa gouvernement soki moyen kozala to kozala na bango ini pour to kosilisa maladie ezo déranger monde entier pour le moment. OK, merci Bruno Boyoki ogi déjà entrée de jeu comment bit na bango obalongwe Congo central bakomi awa na Kinshasa pour na makambo etali coronavirus donc tout au long il y a émission où vous bénéficier na ba secret belé vous bénéficier na makambo belé où ba mettre ba outil ba fumu ba outil ba yi na Congo central maître na yebi que avant ko kitala bilo na kata Congo awa na kata Kinshasa ne bouti Congo central bono sa makambo ebelé à part ma coronavirus na yebité Moussa na bino za nini taki maître taki fumu busa aroni po ba oyo ba na biso po avant to ko ma corona busa la nini. Bon, merci mingi biso ndenge tozaboye tosalaka musala presque nyonso traitement ba mamusu spiritualité nyonso elekaka na kimia dossier nyonso to maladie nyonso to problème nyonso en tout cas tosalaka yango na ndenge pe touti ko découvrir kisi ya coronavirus donc tozokende na nyonso mbala moko donc tosalaka nyonso. Donc il va passer nyonso bana monde entier bazomona ba contacter biso penda ba ko solution. OK. Maître Nzinga tu pas na yo na habité maître Zindungu na habité bo travailler ensemble ce qui ma mozali bino sto bozana na temple moko boza bureau moko to bosala musala ndeni. Non, to sala musala omoni kokuta na deux clans surtout ceux qui toza neti biso na ba Congo ba manianga toza les plus puissants na province na biso. Alors des clans ndenge kutana yaza de lankenge nganza Mongolo wala to ka to sangesa esprit moko o epesa effort
oyo epesa makasi quel que soit malade eza partout eza côté nini soki tosangani na maître Zindungu Peken tozwilaka yango solution na facilité nyonso yango epesa biso nguya mpe appétit ya kofanda esika moko tosalaka mpe misala place moko. Yango epesa bino nguya donc esprit na une esprit ni sangani epesa esprit moko très makasi. Je dis un grand merci à Jonathan Bongana derrière la caméra. En tout cas Jonathan na lingi pena émission oyo o salon pena kitoko batbala na biso kitoko son ekota bien au motombe kitoko parce que bazana besoin ba yeba souci wana est-ce que qui sango eza nini. Voilà maître Zindungu to epompanzo no susu poto yeba osali kisi to eza na ngaka maloba to eza makasi ko pesa eloko osali eza noni. Bon, to sali kisi ya makasa ya bukoko pour na coronavirus. Soki ozwango tu explique ndingo kosala ngo partout okozala en tout cas okozala na kimia parce que même ba produit mususu to ba kisi mususu bato ba melaka to sala ngo mingi uta mingi na banzete. Yango moni to zalaki penza na étude ya makasi ti to découvrir kisi pour na coronavirus. Donc to so traiter yango na banzete ba pomade ya bukoko ezali pour na maladie wana. Okay, maître Zindungu to yepa na yo pour to yeba balobi bo sali kisi bo découvrir na banzete. Bandeko o baza en Europe, surtout na Italie. Ba bazo kufa à chaque fois to yoka nombre ya ba mort ezo bakisama. Na habité ceux qui mutala musika za na besoin de kisi wana coronavirus a rosala ndenge. Bon, pour na kozwa kisi oya coronavirus ezali facile pour zwango pour moniti biso to bota mbandoki. Alors na naza sorcellerie na kaja sorcellerie ezana ba sorcier mususu azali uniquement akosala recognition te akopumbata akokenite sika po aketikela muteloko. Alors ezana ba sorcier magicien bazali mususu azali ako se porter à la tinzoto mutu mususu aketi place mutu azali na ebite soki boyoka na kala ke mutu azo sokola na ignoire a se retrouver ndeko na ye ou bien akomi na Kinshasa ou bien akomi na village oya uta wana se n'existe ezalaka eza pena ya solo. Alors biso to se kanaka partout mutu azali okozwa kisi na ona facilité pe donc na petenyon sokozwa kisi na yo obeta ba prière obimi oke kuno pese kisi zongi na ala na zongi na ngai place nga na fandaka do place ya azali na za na facilité ya kokoma pa azwi kisi même na spiritualité ya komona teke ngai na komi wana komona kisi na ye et komi wana pe a traiter et ko traiter pe na facilité nyonso pe na maladie nyonso zo déranger donc to traitaka coronavirus to traitaka maladie belé ou etali ya bukoko surtout mingi o ya bukoko en tout cas partout aux alliés dans le monde to za na facilité ya kotinde de lokisi na spiritualité okozwango pe obiki. OK, merci donc ba question na coronavirus eza na cure pour nous muta maintenant pendant combien de temps et so eza ndenge nini mingi kisi ya coronavirus ezali ya komela ezali okomela ngo na cure ndenge to mela kana mususu ibika pozo mela 10 comprimés ndenge pe kisa coronavirus ezali ya komela ezali ya pomade ezali pe ya maboko ezali pona ko neutraliser ba microbe wana donc yango wana nde bakisi to découvrir auto sali muta fois maintenant pendant combien de temps muta ko melango pendant 7 jours mususu pe 10 jours mususu pe 5 jours ça dépend ya niveau ndenge ezwilio. OK, merci papa tonto yeba sur question musu ngé banga est-ce que na ndenge beaucoup te avant ça ba recherche na bino pour exemple spirituel na boyibi si malimo spirituel tout yeba est-ce que eza etumba nzambe ndenge bokote li na ba recherche bosali tout est-ce que malade donc eza malade mo eza ndenge mulile ndenge ni d'après bino non eza elaka eza mundela préparer ngo pona biso banoir mais biso poso oyo ezwaka biloko wana pena mingi te yango moni makamba nzambe etambelaka elongo na biso. Alors donc raté zaki laka oyo mundele fatine de la biso et raté yango moni epesi bango moko shit bango moko ba se retrouver ne loko ngo mais baza pe batu même mundele toko traiter na maladie oyo ye azo souffrir wana po bango tim lelo nano bazwili yango solution te mais biso etake ba africain etake noir etake naza province oyo fumukimbangu abota meli op fumukimbangu asalele makambo na ye to sali recherche to moni ke non mundele aza na niveau mukie par rapport na biso pona maladie oyo ezo régner na mokili oyo ye moko BBC po eza ye muto BBC yango mazoko kozwila yango solution te mais biso doza na solution
ya kozwila maladi wana pe bafandi kimia nde pe mokili nde eza koningana boye tokokoma kimia moto nyonso oyo aza na porte ko contacter biso pona maladi wana toza facile pona kozwa ngo même nano ezwi yo te pour se protéger na yango toza na anti nango même nano ezwi ya do anti nango eza Jonathan Bongala ozola na ba anti ezali ba contacter bino ndeni po bazwa bino. Non, pona ko contacter biso numéro na ngai ya WhatsApp ezali plus 243 89 85 87 203. Donc plus 243 89 85 87 203. Wana soko bengi ozu directement ngai moko maître Nzinga naza dispo pona bino nyonso. Maître Nzinga to yebe ko to maître Zindungu pipila mokeso kana mongongo maître Zindungu po bazwa bakisi wana ningi ba rosa ba robenga bino ndenge ni ba ko to bino mbongo pe ba ko tina na West. Est-ce que ba West ya sale Jonathan Bongala? Ah oui, et ça parce que la temps que nous avons YouTube papa en tout cas merci à papa pour le transfert au sali parce que YouTube a foutu biso donc merci. Et nous continuons les biso moi le comme ça la rama bien. West est au sala nango et ça nango donc ba zo bilo ndeni na numéro ni ba zo bilo. Pour la kozwa ngai Zindungu peken to biso au plus 243 085 89 37 443. Donc c'est plus 243 085 89 37 437. Voilà, numéro yango epesami soko bengiye mbongo otine pa na ye ba bureau moko de recomo pa na ye robenga awa mbongo otina koto et comme be koto donc baza bureau moko za recherche au basali bon mbali na recherche mo na spiritualité ba trouver solution na coronavirus mais kasi buka mona buka kukila biso linga koloba trop te ce to mo be démonstration te na ebite ki songa corona tambo nango awa ba bandeko ba mona ngo to on peut voir moi démonstration mo oyo to mona penda. Bon kisi wana to tamboli nango te mais to kotika bango te lokola ndenge ndeko Nzinga lobi spiritualité et salamaka partout malgré babiloko wana ndeti ba démonstration et zaba biloko kaka démonstration ça lokola signe moko bayeba ke oyo asalaka makambo mais ça penda dignité mais lokola bino bozawa tokosala mwa signe parce que mambo eza ebele oyo tosalaka soki tobito lakisa même mbaso eza wana esali ba 12 ans esilaka te mais touti manianga toye tosilisi yango alors signe ekoki kozanga te baluka petit moko wana somba shimboki comme ça tosala mwa eloko esepelisa bato nyonso mais tozopesa bamakambo eza na corps humain donc na nzoto na yo tokoki kosala makambo soko ozwaka mosala te ifo ozwa mosala soki babengako na baaffaire te ifo ozwa affaire soko ozwaka mikanda te ifo ozwa mikanda donc tozopesa protection humaine ya nzoto parce que okobima awa moto akabeli ope $100 $10 $20 parce que oza na protection humaine protection ya nzoto mais signe koki kozanga te foto sala signe bamona po kaka bayebake makambo ezali. Voilà totina mutali aya na cigarette papa boso mais o baza si bota l'émission direct na biso botina boso ma cigarette ya ah c'est bon to monique vraiment donc ba meli bazanga rango te voilà cigarette yango ezana Jonathan donc oyo ndeti cigarette yango oyo te azwa mai luka mai parce que ya ba ancêtre yaka partout ekokoya na likasa ekokoya na sardine ekokoya na cigarette ata masanga mai zate Jota masate yango tozwika masanga o shimboke la prophétie la malédiction makudala pimbunini kabeto bakulu beto ya manyanga betegena mingi veme lokola bapangi ke awa fobeto sala mwa signe
samna kuyangidi kape batu kena babwala kinzenza metu ba fête na mwa ki Congo sambe toke batu ya boala donc toza batu ya mboka ba manianga to e a batu ya Congo central tokozang satamo eloko te pona bino mais mingi tozopesa protection humaine donc ya nzoto nyonso na nzoto na yo erobimi okosala yango tozosala mwa sinema eza te me tosali mwa sine na masanga oyo tosopi na shimboki oyo. Waouh. C'est du miracle. Vraiment, donc, Simbo qui est balki pour $10. Jonathan Bongania. C'est là, vraiment, donc. Vraiment, Simbo qui est balki $10. Donc, et la réalité, tout ça, li coupé, tout ça, li montage, tout ça, li soke ninité, zagi. Et l'équipe est baniti souka. Voilà où est la réalité. Tu peux changer en poté, bah ceux qui sont solo te bien le coûta, mais non aussi mango bon santé puis nasi bien $10 il y a solo. Et ça ragit des démonstrations bah ça pour mon que bah retindelo qui si a corona à partir de la prière yosa kuna au moniango. Voilà ngai déjà avant la carbona bino ne mettre lobby à tobe la ngoté anti na rezadi nga faut tikela nga anti na ngo déjà. Pour essayer de faire bien. Voilà, tu as commis presque dans souka il y a tranche na biso. Na ngalo ba to moni démonstration. Mais yango te bena eza musala. Donc to eba musala na bino. Obik sa maladie nini. Popesa batu nini. Pato ba ni biso ba comprendre eloko moko na émission na biso. Donc biso ndenge to zabu to traitaka presque maladie nyonso ezala kindoki ezala ya normal nyonso to traitaka o mbaso o paralysé o botaka te o zoso mikanda te o nga nazana ba problème boye o mwasi na ngai o nazana posa ya poche magique o portefeuille magique nyonso to salaka yango to lembana keloko te oyo nyonso balembana na hôpital boya e ko sala mana facilité parce que pungwa ba manyanga eza déjà ya kotelema donc inamoni yango anande. Voilà, merci papa maître Zindungu Pipila Mukie soir na Mongongo tokomi na suka dernier mot otali caméra na biso lino koloba ba été ni na présence na yo. En tout cas bana mokili bana monde entier ne bozo mona maître Ndinga bona maître Zindungu to sali sera presque maladie non sur bokoko o etali spectaculaire na o etali ya normal pour muto ko bela maladie ya butute. Nzambe pe asala na mokili okobela pe maladie normale pour hôpital lembani yango mais biso to ko lembana ne lo côté to ka pour publicité biso pena na manianga eza pena trop mingi te to sala kande musala donc bana poto o alingi a contacter biso ba numéro yango na to pesi même yo za na posa ozwa portefeuille humain donc ezate ke o bazolo ba portefeuille magique yango te portefeuille humain musala nyonso oyo sala posa la préférée na musala wana biso tozana plein tour ko komisa yo wana ba ko benga o même kutu na téléphone même kutu tozana programme nango te biso to ko komisa yo bongo mingi yango nde posa na biso ezali maloba pena to ko loba mingi te mingi to sala kande musala alors biso nde musala nde yango nde to lingaka mingi. Ok, merci. Bah, numéro Pesama Kiwan, Tokom Nasuka, merci à Jonathan Bongane derrière la caméra, merci à tout le monde qui a été branché. Voilà, bah, numéro la Boreza est affiché. Bobenga Bango, Pobozo Abongo, solution, il y a coronavirus et puis, na maladie, na pas problème sur Bozanango, Bozan problème, il canada, pour qu'il n'a poto, non, on mi canadate, ok, n'a poto, malade de Belaka, aux gens solution, au côté, bon, pito, n'eng, mais solution, ça a été, bah, mettre bazar. Donc, on a déjà dans nos copains, on a habité. Ceux qui n'ont pas ça combien pour participer montant on dirait monter à qui César faut pas sur la bino mogwa vraiment donc bah pèse ngabe montant on sur na bango pour ngabe na anti coronavirus on se retrouve à la prochaine.